mais pour la biso ba RCK au na kata Rotterdam to saki banquette na tout le monde qui allait concert et d'adoration au ba sambla ki lisanga na kati église on to saki banquette na tout le monde qui concerté ouais ko ba concert ba taki awa akosi biso moto c'est bien mouvement à Rotterdam concert mo ko il y a église la voix de l'éternité na Rotterdam to saki na veille de prière et saki concerté yango to bisi bande ko na biso to sololi malamu na ngolu na nzambe to saki na veille to ko soya bengisi misa libanda ou bien misa wapi o aliambonga kanambe awa ko so problème baza ko boma en plus ba o baza ko tindanga ba combattant ba menacer to mona ba ngoni na bila na yebi yango précisément il y a aussi le colonel Mamadou Ndala auti ko kufa kanambe auti ko boma moumbu na ye Mamadou Ndala bino oyo botikali boko kufa bino nyonso tusoki bokite kanambe na poto awa na Hollande eza ko bwaka kangunda comme batu ya Kivu mingi bavandi na ba centre d'asile soko ke okuta bango ka bazolo ba Jésus tembe ah wala nito ko appliquer siko makofi moni makofi Mbote balandi ya masolo ya sika lelo tozali le 3 janvier 2014 na kati ya Hollande toye awa po toyoki nungu moko esili koleka na le 31 décembre il paraît que miziki eutaki na kati na Kinshasa musique chrétienne et yaki kobeta awa na église ya pasteur oyo ba combattant bakutani na ye yango esengaki ete ba combattant babengisa pasteur po basolola yango toye po toyoka masolo na bango na mokona lelo ndenge nini basololi tozwaki ya kopekisa ba concert toyokani bien nyonso tu eleki na kimia yango esalinga esengo mingi tokosenga pe na bamboka mosusu bakontinue na lolenge oyo biso tosali merci. Merci peuple congolais ngai mobunde nabino Anderson Kroko Aluozi ngando ya kanda to bengamaki awa ba combattant po to yokaki ke ba nyungu ke Hollande komi passoir ba to bakomi ko uta Congo ko ya ko beta ka concert awa alors que ba concert ezala ya nzambe ezala ya mokili ezali interdit totalement interdit mibeko wana ezali irrévocable pe kotika la kaka bongo. Alors toyaki tokutani na ba pasteur oyo bazali ana Rotterdam ndenge toyokaki concert ezalaki nango bongo te tokutani na bango tosololi ezalaki nde adoration yango tokopesa pe maloba na représentant ya pasteur pe akoloba donc bozala tranquille concert ekobeta te ekotikalaka jamais kozala oyo akomeka aza na lumbe mwete na ye ingeta ouais ngai nazali papa Jean Cobra les grands combattants les Kamuzali awa toyaki pana kosola les kambo ya concert oyo balobaki ke concert betamaki na Rotterdam mais pour na biso ba RCK au na kata Rotterdam to saki banquette na tout le monde qui allait concert et d'adoration au ba sambla ki lisanga na kati église on to saki banquette na tout le monde qui concerté oyo ko ba concert betaki awa akosi biso moto c'est bien mouvement na Rotterdam concert mo ke betami awa te ba OP ba mo na kati na kati ya combat na biso batsaki moto sima na biso pona ni babimisa biso lokola ba sima ya kanona bango pona to bundela bango o ba yaka te na ba combat to mona pe bango te ba mona ke to bebisa adoration ya batu en tout cas wana excusez to za kuna te pa to mona bino na combat na biso te to mona te boya bo participer à la marche to mona bino te mais tant boyo ka adoration albo tindi ki biso le boso ba combattant to ko sa ba des autres mais to na posa na bino boya aw to mona bino to za no ensemble banquet to ça to monde qui ezalaki concerté ezalaki adoration ya batu mbote na bino surtout merci ma journaliste pour la parole ngai komo na ngai Watumba aimé nazali mon copain na kati ya RCK to salaki déplacement awa pour na ko porter na connaissance na bino précision que mindule ezali te mindule erotikalaka susu kozala te tikino mwana ndeke kanambe akolongwa na esika wana yango toye awa tomoni biso moko na miso tokutai na bapasteur tosololi na bango topekisi mindule eza lisusu te na Hollande mobimba epekisami ezali interdiction toyebisi bino ezala na kati
ya connaissance na bino ke mindule eza lisusu te na yango wana nakopase pe parole na porte-parole ya baeglise. Merci Penza Mokonzi Apambola bino. Merci maman journaliste na question. Comme nanga papa Didi Nazan ancien ya église La Voix de l'Éternité na Rotterdam. Tozalaki na veille de prière ezalaki concerté. Yango tobisi bandeko na biso to sololi malamu na ngolu na Nzambe. Tozalaki na veille de prière. Comme ça Nzambe na biso le 31 potokote le 1er janvier na 2014 ya mokonzi apambola mboka na biso Congo, mokonzi apambola mboka o Hollande, Yesu apambola bino na bandako ozali ba ane malamu ya 2014 na komona Yesu Masiya ya boza na kimia. Merci. Ok, bandeko bino nyonso bomoni boyoki bandeko ndenge basili koloba ete eloko moko elekaki nango na kati ya Rotterdam te musique ebetamaki te po musique bakombata esi bapekisa mutu moko ta kozwa musique abeta ezalaki nde veille de prière. Alors bandeko bakombata liloba nini ya suka oyo bokoloba po tosukisa masolo oyo. Bon, merci mingi maman journaliste pour na kopesa susu ngai maloba. Eloko toyingo toloba na beta sete na likambu chargé à sécurité na biso maître Cobra alobi ezali ke soki ba pasteur boyoka na kate bino na bino ezali te mususu kuna salisi soki veye na eto nini bon instrumentaliser ba combattant ke bokendo panza kuna boye tolinge loko wana te biso toza na ba conflit na bino te communautaire ya ba pasteur biso toza na ko appliquer nde oyo tolobaki concert ko kozala te concert ko kozala te motei oyo ya Congo oyo ko ya koto surtout ba kolabo baza na droit ya ko ya awa te o concert nini o kote ya baza na droit ko ya te soki conflit eza entre ba pasteur bo bongisa kuna entre bino biso etali biso te to kozala jamais instrumentalisé par qui que ce soit yango to mettre bino ba pasteur en garde soko yoka na katena muninga olingo itize ba combattant po ba keno cha mobulu to balukela nde yo pasteur biso toza netre tozali au milieu du village toza ba gendarme du peuple gendarme boyebi musala salaka ezali aza kotala na naza na raison na naza na tort donc bokeba bo instrumentaliser mutu te soki olingi kobengisa mutu na yo à la prochaine luka bureau na biso ya ba combattant ezali anakati Hollande ba Facebook ezali soko beti Kroko Aluozi oromona ngana zali toza pe na numéro ya contact ya ndeko na biso chargé ya presse azali financier na biso azali président azali donc bokoluka nyonso tu wana okoki kobenga pe na numéro oyo 0031 68 54 00 979 okozwa ngai pe na kopesa yo na mutu oyo esengeli adirige masolo nyonso tu ingeta combattant Goliath n'habite sur Rosa les Kamakoloba au Bakis. Merci à trop mon frère Koko Louozi. Vraiment la CPL a trop accordé la parole. Bon on a bandi vraiment si tu l'opinion sur la réunion vraiment na tokutani topeksa ki musique mais tokuta pe la pasteur mora bien j'espère boyo qui représentant à Lobiawa vraiment la CPL a makasi ce qui va pasteur peut-être mususu ba Rolanda exemple pasteur tokuta na bango pour tokoya ka robeta binoté tokoya ka menacer binoté tokoya ka des autres té mais il y a la bato ba compréhension makasi voilà biso ba combattant to linga ba compréhension mais tant on muto mobulu ti la biso tembe ah voilà ne to appliquer ce ko makofi moni makofi ezali bien té yo pasteur ba onobeta yo eza bien té j'espère que tous les pasteurs la minute baza koyoka makambo tozoloba donc to lingi musique na mboko yote peut-être bato baza afficher boyi bato ba afficher na kota quand même ba kombo ya bato ba frère Patrice bato ba lombongo bato ba mukuna etc. Donc même coup de l'église la bino ba vanda ta la kitité surtout moni faut mettre la mapo na bango tozobunda pour la mort à la biso peuple n'a pas de kufa ba maman azo violer bango nous sommes obligés en tant que les fils des pays to défendre ma belle la biso to le bail que to wa pour l'école omoni ndeko na Koko alobaki wa pour l'école mettre Cobra baka wa pour l'école biso to aller to baki to signer pour l'école ça veut dire muta ko changer yango ezalité vraiment na pesa bonne année na bandeko nyonso o bazali partout dans mokili. Il faut te servir toujours mort à la biso nous sommes obligés de servir notre pays nous sommes obligés de mourir pour notre pays. Vraiment, na évité ce qui est comme ça dans les camarades qui ça. Ouais, ngana ozongo la susu koloba we. Ndenge ari papa passa qui na kati ya fait des prières, ils ont été que ba musu ba profiter, ba benza soki banani o ba tsa libaya concert.
On a fait des prières, on a fait des prières, tout seul, on a passé de à fonction pour les bisous, avant qu'on s'est rentré à bien bisous, tout seul, tout le monde va vérifier, tout vérifier qui peut tenir les combattants, la carte, on a des prières, les ensemble, les prières qui n'ont pas ensemble. C'est le conseil, mon côté, tout le lobby. Awa musique ko beta makate passer par libanda ko ya ape ko beta kate o to ko soya bengisi misa libanda o bien misa wapi o aliambonga kanambe awa ko so problème baza ko boma en plus ba o baza ko tindaka ba combattant ba menacer to mona bango ni na marche to mona bango ni na kati ya RCK ba participateur le ko moko te ta ba moni ke passer de ba bongisi veille de prière na e bino profiter na sima pa ni bo tia biso liboso to tia désordre wa to linyango te boza ko sama mitema be yanga be ki so bikate bo bon na mitema Bobon la bo changer bizarre na bino bobon bo ke l'église bobon ate nzambe azo ko benga pas bobon wana bozo ngobonga te pourquoi bo changer bizarre na bino to bo songi biso ba combattant aza mutu nso tout et ça yo zo mona yo talanga oza combattant mundi na mboka na yo so li kamali bundela so ki bozala ki prêt boyi bagi ke akoma ba le 26 pani bosina ki biso avanté que kolabo mo koti kina ye akobeta akoma le 26 bozili na mukolo wana ka bosina biso comme ça biso tsambongo makambe ba kuna ba bino bo sepela langa bokusuki bokoboselo ko bokokipete bolinga bo changer bol na to sangine bolingo. Ok, merci. Nalinga ko préciser sikoyo bozolanda quand même actualité na actualité sikoyo ezali le 30 bomona kindenge ba chrétien ba kufi ebele na kata Kinshasa. À part ba chrétien o ba kufi batu ya pasteur Mukungubila na bien précisément il y a aussi le colonel Mamadou Ndala auti ko kufa Kanambe auti ko exécuté yango nazo ko lancer message nazo ko beta cette nazo ko lancer message na ba haut gradé na ba officier supérieur na ba sous-officier na ba subalterne soldats hommes de troupes quitter Bokima quitter Kanambe rejoindre résistance immédiatement bomona qui très bien nenge Kanambe abomaki Mbunza Mabe bomoni lisusu malamu nenge Kanambe auti koboma moumbu na ye Mamadou Ndala bino oyo botikali boko kufa bino nyonso tu soki bokite Kanambe te bokite Kanambe c'est un Rwandais bokite Kanambe bokanga ye toko juge ye toza na besoin bokanga Kanambe yango na répété na lancé appel na ba militaire nyonso tout ya Congo. L'heure de la libération a sonné. La désobéissance civique Sikoyo est commise. Bon se ranger derrière le peuple congolais, le peuple qui est souverain. Nous avons un président élu. C'est monsieur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Heure il y a impérium est sonné. Vive le Congo libre, vive le soulèvement populaire. Je vous remercie. Ingeta. Banakini botelema, masasi oyo bandiko beta esi laté. Bo continuer yango tina suka. Ingeta. Moto se peli mutakoba moto wana sate. Boza la sima ya ba combattant oyo bazana minduki oyo bazo beta masasi wana. Baza ba rebelle. Baza bana ya mboka masasi se bandi boza la sima peuple bobima bobanga loko moko te il faut sacrifier salama. Kanambe fabima. Kanambe fabima mboka bo kangaye. Ndenge zali bo bitumbe se bandi déjà. Moto se peli obozo kana moto peli bo accompagner ba combattre obozo bunda combat wana moto se peli bo katate bo lanisa moto na bo kotela bango tibisi kanso ba Rwanda ba libo yebi na kanchachi ba libo bo na kanchachi na ndolo bo na ndolo partout bazali bo bango ti na kitona kuna bona bango bo bango tous les Rwandais ozaka mutu mukeo ozo ba re ko bomba bango tout mutu atika bango azala te ba tous les populations boza na simba combattant moto se bandi bitumbe se bandi mutu katate to landa bango moko bisika ba vanda ka boyebi bisika balala ka boyebi basi bango boyi bokotela bango moko ba bizengima na ko boma ba rube wa ko boma tout wana bazana ka kini ko barre bango tout bo sangana population ba ko sabino te ba wana bazala bisote Kanambe police Kanambe alliance Joseph Kabila azali mutu na bisote bo boma ye batako su bali kuna ingeta. Et puis information moko très capitale autojoui ezali ke groupe ya ba Rwandais o ezoya na poto awa na Hollande ezako bwaka kangunda comme batu ya Kivu mingi bavandi na ba centre d'asile
so okei okuta bango ka bazoloba je suis congolais baza wana ebele donc toza na danger moko ezomenase biso na futur donc peuple tofungola misu kala te tokopatrouille bacentre wana nyonso mpe tokodénonce bato wana nyonso bazoloba je suis congolais barwandais baburundais bazobwaka ngunda comme bato ya Kivu comme bato ya este lobi soki bazwi mikanda mpo baya na Congo balobake no baza bakongore ndenge bazoloba wana donc information wana tozolandela yango baservice na biso tozotravaille tokomettre fin na eloko wana tozokotela bango na bacentre kala mingi te ingeta mpo na yango bandeko na ngai peuple congolais naosenga na bandeko na biso bapaster nyonso balakisasa baévangéliste bachantre bato nyonso ntango ekomi nde ndeko na ngai maître ko bautoloba ekomi ntango aotelemisa peuple botika bapeple na église kaka te bomemaka bapeple na bobimisa peuple libanda libération na bango eza na maboko na bango bosauve peuple oyo akomi peuple nomade. Je vous en supplie mes frères pasteurs évangélistes ntango yango ekoki sikoyo peuple abima arécupere mboka na ye oyo eza na maboko ya bapaya mboka na eza occupé baofficier supérieur balia barwandais na douane partout ezali barwandais na baéroport partout bandeko na ngai il faut botika peuple libre peuple a exprimé to récupérer mboka na biso on a rôle baka yango wana opesa bamote bato nyonso bakombata tu bayaki bameza esengo ma ya trop. Merci à trop. Ok, balandi ya masolo ya sika bino moko bosili kolanda bandeko na ndenge basili koloba likambo ndenge esilaki koleka na Rotterdam tokutani vraiment mbala ya nsima bonane na bino nyonso baebolandaka masolo ya sika. Au revoir. Baiza kuwana wailama baiza kuwana wailama bauba fobelebo monopeki